Voilà, Baïkongomani Mbote, Nabino Bassantou. En tout cas, mon ami Bongo, Kolanda, ces reportages, Oyo, Tozali, en direct, il y a morgue à 51e place et Keyo Bongo, Kozwa, Mwana Moka, Jani Faye, Kozomona, comment, Bato Balinga qui Bongo, Jani Faye, Baye, Kolela, Oya Bango, Jani Faye, Kozali, Tozozela. Babimisa corps, il y a Jani Faye pour que ton mango, malembe, place et bah disposer nous autres na musée national, ils a place au lobby hier exactement le 1er avril, bon monaki, Nengeni ba comédien balala qui na vieux mortuaire. Alors l'élo tozo continuer ba kolonga nous autres awa ba ko kelinango na musée national place et ba kotika la fleur. Hommage à Souk et Rosalakuna et ensuite les bords de Manzo Tunaï, la cimetière Bozomona Basba pour la Jani Faye. En tout cas, Bazali Bongo pour la Jani Faye n'a pas si na monté, mais les commences on a l'air en coucaté, pas si les qui n'a monté, mais azo coucaté, azo lela, Jani Faye, partager ces reportages, partager, tapoter, liker exactement, une façon aussi de nous encourager, laisser des commentaires. Voilà. Alors, et là, on m'a pas par rapport, il y a l'Otuna et Zali Morgue, Namatanga, il y a cinquantenaire, place Eye, Nani Bongo, Veuve. Voilà, Maman Sylvie, Tozana la Brune, mais aussi Tozana Maman Mao. Alors, ma question, de reposer un moment quelques artistes au bazar sur place pour que va répondre plus à la question. Tout le monde a dit lobby, n'avait mortuaire, quand maman entrée, arrivée à Maman Sylvie. Oh, wapi bande koné mususu babane kolinga te en tout cas bazwa maman Sylvie Adam Boboy en tout cas bazwa maman Sylvie est-ce que na matanga maman Sylvie après 16 ans il y a séparation ya mobali na ye to benga toujours veuve après comment la Jani na kuna na Europe na France précisément comment tabana misatu na la brune est-ce que to benga maman Sylvie veuve na ma sote salami pour na liwa ya Jani est-ce que to benga la brune veuve pour répondre à nos commentaires wana et puis pour poser quelques questions na ba tout bazar en tout cas bandeko bazar sur place à pour que ba mettre un peu pour répondre biso par rapport à botuna wana ya na matanga oyo veuve les alinani alors bandeko ya maman Sylvie pourquoi na matanga ya Jani Faye kopekisa ete ba filmer Maman Sylvie. Est-ce que en tout cas, Bazali Bongo ko moi Sony ko benga wa bango de veuve par rapport à 16 ans. Est-ce que Bazali Bongo na moi Sony ko benga wa bango veuve par rapport ya ndenge Jani kuda na photo abota kina la brune 3 bana wapi ba vidéo na ba TikTok, ba vidéo na ba Facebook. Mais aussi na YouTube kolaksa olimona bango ko filmer mobile na Jani ko filmer en tout cas est-ce que yango le ko sala ete bapekisa baimage bazwa te atako bajournaliste atako bacaméraman bamekaki ape kozwango na mwa kokoso me lokola mosala na biso en tout cas yango tomekaki quand même ya kofilme na tuka autorisation na mwa mpasi kozwa Maman Sylvie voilà beaucoup ma bandeko baza kolela restez scotché pensez sur Forum Mokili en tout cas vous aurez l'intégralité de l'obsèque il y a Jani Faye awa na Congo Mokili restez scotché branché et notre culte au reportage votre investigation tozali awa banda tongo tozo continuer na kosala bino mosala restez scotché à tout à l'heure. Voilà, pour la en tout cas, intégralité à votre sec, il y a Jani Faye à la scotché, Tina Souka, Namatanga Jani Faye, Nan est-ce que Maman Sylvie Faye est levée? Est-ce que la bride est levée? Nanga Moussou, oh, wapi, moi, pour cette année, qui m'a dit, pour répondre à nos commentaires, on a beaucoup de ndeko ya Jani Faye petit frère na ye owapi tozalaki na matanga na Kinshasa ozomona bakongomani baye bongo kolela Jani Faye
Ata chuba ki Janifa imbelite la queen ata chuba ki Janifa imbeli bote mais ba arts ko bandaki ko poser yango wana pousser Janifa ina liwa preuve moment que oui hôpital ya poto basalaki examen na bango balobi azwaki ba choc na mutu na ina cerveau na ye ça dit ba choc en euti na nini ba choc euti na makambo mwasa zosala ko est-ce que tu peux imaginer na na yo boye na ndako na nga mais yo au parvenir au botana mobile mususu libanda pe mwana ngonga na omemi boye donc tino mema mwana na kata ndako wana na mwana ke mwasi na nga akendeki kokushina mobile mususu etiki ka bongo te na ngai Janifa ya komona na chambre ya bana. Mais moi si à côté saka mobali mususu na kata ndako. Mais le même jour wana Janifa qui notika bana na 10h. Après pour faire na 11h. Oui pour mesa. Oui pour mesa, liwa ya Janifa c'est Dieu qui a permis. Liwa ya Janifa c'est Dieu qui a permis. On peut dire tout. On peut condamner tout le monde. Mais ceux qui zamba boyaki et le gars ça maté. Mais comme Dieu a permis Zambé a vu Jani akufa martyr pour interpeller conscience ya biso ba comédien. Parce que nous les comédiens tout comme nous basi à poto tout comme nous ko banzamba. Bon. Parce que comédien soko kutani na relation amoureuse nan de kono mo poto ozuye au commissaire comme un dieu. Même sous vêtement na yo faut comme moi ça poto tindela. Tu peux imaginer. On se comprend. Biso mo konde to pousser makamana ba bêtise oyo kango jamais na baliwa ba artiste nigérien. Artiste comédien nigérien oyo ka ba makambo te c'est né que biso moko. To prendre conscience, parce que makambo iraté non no so boyebite iraté ki José de Londres. Iraté José de Londres, à part José de Londres tout ça sous na moko ya artiste comédien oyo a commis déjà à ce que ne na liboma. Moko ya ba comédien na poto avec pe choka ya nini a commis déjà liboma. Vous comprenez? Liwa ya Jani akufi Zamba permettre liwa ya Jani akufa pour azala martyr pour na bande mususu. Et ça na comédien moko na poto, et ça na comédien moko na poto, à ça il y a un problème en mutu. Choc et où tu vois et pas à moi. Et ça na José de Londres, où il y a Sibir makambo. Et ça na comédien bele bon moni a un président Caleb Toukebana que je respecte beaucoup. Président Caleb a l'habitude de souffrir na poto. Et comment qui débat entre eux na Sibir. Débat on les a dit sur base de nini. Président Caleb a un problème. Peut-être qu'il y a un foyer. Mais si vous avez un problème, au moins que oui, et comment il débat entre les balais. Vous comprenez? C'est que nous demandons à nous, les artistes et comédiens, tout mis en charge. Tout mis en charge, tout ce qui donc là ata ozolia loso na yo ndima olala na ngo mais bino mo komisa basi ya poto lo rwanda eti banzambe na bino parce que soko vandi on sait qui a tia lo te kana penga kuna parce que monnaie transfert ya western union ya ozangi na kine comme isuyete et pour mena za ra ko bani se pe kuna ka lisusu e bira de non basi ya poto baza d'étranger ti baza ka ba congolais baza ba congolais na biso opposé en nationalité française américaine mais d'origine congolaise. Donc, bandeko wana basi to traité bango te quoi étranger biso mokonde to komisa na biso bana mibali ya théâtre. Tout se rendre mauvais service biso moko. Donc c'est ça. Voilà, moi mboka mbote namoni vous réfléchir très bien. Pour tous les alika moko na ngamu na ngai na matanga o nani oyo esengeli to benga veuve. Na matanga oyo mutu asengeli abenga ma veuve azate. Voilà. Mutu oya sengali abenga ma veuve azate. Parce que tout solo là très bien. Tout réfléchir très bien. Jani avait abalaki Sylvie. Maman Sylvie na minute azana vina ye. Maman Sylvie aza sous moi c'est Jani. Jani abandai ko vivre na mao. Mais babala na kiti. Jani aboti na la brune. Mais bakabwana ki. Jani akufi sans moisi. Donc mutu moko taza veuve. Oh, nous surtout bazaba maman ya bana ya Jani. Point barre. Il ne faut pas créer le débat. Parce que maman Sylvie au besoin de même sa fardeau. A comment déjà dans la relation là. Idem aussi avec maman Mao. Maman Mao a fait une émission. Mon bali na ye ya poto a autorisé aya coller la papa ya bana na. Donc veuve azati. Veuve azati. Merci beaucoup. On change avec la matanga. Ils ont maman ya Jani. Na biso artiste comme la famille biologique à Jani. Merci beaucoup. C'est ça.
Bien, bien. Chef, excusez. Ali volela trop. Aïe non manda.